Mbote na bino bandi balandi ya club.com boze bili bozo landa de partout et c'est vous attend bolanda biso. En tout cas merci pour la confiance et merci pour la fidélité na club.com. Justement tout ça na kati Kinshasa, bobi que Kinshasa c'est bongo capitale ya Congo démocratique. En tout cas tout ça en pleine Afrique et puis en plein 21e siècle. Mais chose grave, les lotoyé visite na commune à Mongafula, précisément na quartier Kindele 1. Na oekenda sango vallée de la Funa oyo eza awa na population ebele esika o wapi ba mama basala kabilanga esika o wapi carrière ya zelo ebimaka esika o wapi bana bazali ebele ba famille bazali ebele toye ko visiter bango poto yoka oya bango ba difficulté oya bango ba problème oya bango makambo par rapport na oyo baza ko traverser na moment o nyonso de tobi ke mon mboka la ki bongo phénomène 100 jours est-ce que 100 jours et combien en akata fali de la Funa wana tali ba mikuma na ilongo na bandeko oyo baza awa na kati ya quartier oyo Kindele 1 vallée de la Funa. En tout cas restez branchés, vous allez suivre en image en tout cas population oyo baza ebele ba kolobana mikuna sur club.com pour na été ba pesa bongo ba difficulté na bango gouvernement c'est bimaki gouvernement c'est bimi alors gouvernement il faut ayé ba au moins ba kwenyo so ya ville à Kinshasa pourquoi pas ya RLC Mobimba à travers club.com pour découvrir pour faire découvrir bango ba difficulté aux populations ça ko traverser na moment au 21e siècle. En tout cas tout le monde a gombesa ko bongama tout le monde a ma campagne tout le monde a kitambo tout le monde a bandal mais pourquoi pas place aux populations ezali ebele bazana besoin en courant bazana besoin en maï et bazana besoin de gratuité scolaire ou yon te komi awa be kola l'état awa ezate biso to ba mingi te parce que tout ça au ça analyse mais population de kolbebele ba pese so ba difficulté na bango par rapport ya milieu ou ya Kindele 1 pour na vallée de la Funa. Restez branchés et puis suivez en image en intégralité na ma caméra Marquis Ngangeli chasseur d'image. Restez branchés. I can debouiller. Et moi aussi, les belles adaptations. Oui, va placer la maille. Il faut bien bien mal. Quand tu es dans le monde, tu as mangé moins ou à la bourse. Bonjour. Population de Azokemba na mai tous en akatsa quartier Kindele bomoni ndenge population tous autour kama ya mabulu justement tous en souci population pas en souci était programme à changer mon konambore comme appelé awa pour que population azala bon na mai ya kitoko ya komela na mai ya kitoko ya kosukola na mai ya kitoko ya kosala misala vous allez voir que non libulu mai ezala penza kitoko te et puis ils ont peut savoir misala peut-être aussi à kotokisa mai ya famba milango. Donc la consommation de l'eau potable est très important dans la population na biso congolaise yango moni que non to kiti sur place pour notre sabino ba réalité aux populations za vivre na kati ya mboka na biso na kati ya Kinshasa pour te bota la réalité pour les populations ça toujours na posa été azala bien afanda bien à vivre bien à voter qui ba kondi à voter qui ba député national pour le blanc na kati assemblée nationale mais c'est comme si ba député ba sala na bango le côté hein ba député population ba ka ko belango a na kati ya quartier Kindele na vallée de la Funa pour constater comment est-ce que population azali ko bika na mai ya salité. Excusez-moi, on a besoin de salité parce que ça mai moko ya kitoko te. Donc vous allez voir que non ba mai ya boyende so beta population malade ebele ba loposo na nzoto ba infection ba choléra ba rougeole pourquoi pas Ebola par rapport au traitement d'eau régie des OP aux entreprises publiques salve musalo lenge longo bani pour les populations ay ba bon ko bika na mai ya kitoko afanda bien azala kimi à place bien sûr azali. Restez branchés et puis suivez toujours en image tout ça toujours na tour en Kindele pour nous lancer la réalité. Merci beaucoup. Ayo. Maman to moni ni bosoto kama ya mabulu alors maya mabulu est-ce que ba sonya wango
bachela biso kisi kozanga mai ya pompe papa soki toza na mai ya pompe tokomela mai ya mabulu te kozanga bato bakotia biso na ta yango wana tozomela na biso mai ya mabulu lokola bolati susi na biso bosalaka biso mpe tozalazala siko koto boza na pompe te koto pompe eza te eza wapi toza na pompe te papa bino botiela biso ke tozalazala bofutaki badepute biso tofutaki badepute bazosalela biso mosala te mosala mpe ezomonana te yango papa Jackson alata susi na biso te tonyokama papa yo oyebi kongolo soki aza na mai te okozanga fufu me mai te yango asalaki pa Jackson ke biso mpe tozalazala na population na bana donc population koto oyo mai nde boya otoka ngo awa totoka biso nyonso awa mpo boye retard ekiri mobimba to ezongizongi ndako na bamai tosala koboni papa tokufa na biso yo sepeli mpo osunga biso olongola biso na pasi tosepeli mpe makasi tinto yeba koto mpe boza mpe na école officielle ya l'état oyo bana baotanga gratuitement mpanzo biso koto toza na souffrance na ye biso toza na pasi yo nde sala lokolo olati susi na biso sala papa tosepela merci alors otali caméra maloba na yo epa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi maloba epa Félix kasi abongisa papa maloba nini na oyebisa ye population ezolela abongisa papa te biso toza na quartier kindibula balabala na biso eza zayabu esili donc soki papa Félix alinga abongisa fa bongisa na quartier kindibula zayabu na komi na nini en tout cas pas iso commune ezala koto munga fula na ndenge mabete yaponga na yoka na zayabu yango ala kindibula zayabu esili munga fula merci beaucoup maman na sepeli papa mbote na yo mbote papa kombo nani kombo na nga Jerry Landu papa Jerry Landu awa usalaka nini koto bon awa naza maraîcher na mosalo ya bilanga et à part ça naza pisciculteur naza fermier na ba domaine moi mingi papa Jerry Landu to yeba awa toza wapi toza na site ya monastère juste na côté ya vallée ya Funa vallée ya Funa commune nini quartier nini commune na Monga Fula quartier Kindele papa Jerry Landu ba difficulté ni boza nango koto précisément bon ba difficulté za moi mingi liboso nanu par rapport ya babiloko tozosala mpona okule yango difficulté liboso eza ba clients na biso akokoya maboko pamba azio biloko aki ateki pozwa mbongo wana ekomi difficile donc toza penza na marché te oyo tokokule babien na biso tosala donc koto oyo marché ezali te marché eza te donc mpo boteka yango wapi toteka bamama baye aye na sani na ye aza na mbongo te azwi biloko na yo donc na nsima yo komolanda ye donc difficulté liboso yango wana deuxième difficulté eza banzela eza te mpo koto mituka ekotaka te mpo ebimisa babiloko na biso na bamarché ezalaka te papa Jerry Landu alors soki eza na message okoki kopesa na bakonzi kozala nini bon message ya liboso ezali d'abord koluka nanu kosécuriser baproduit na biso c'est-à-dire koluka vraiment bamarché ya bien tant tozosala deuxième difficulté eza tosalaka kaka na bamoyen na biso l'état jamais aya koassiste bamaraîchage koto oyo ezala bafermier nde tomonaka na bamboka mosusu bafermier bamaraîcher baza bato bazwaka bango vraiment en charge mais na côté na biso boye ezalaka te nanu tomona yango te en tout cas merci beaucoup papa Jerry ça va je vous yaya mbote na yo mbote papa awa toza wapi toza na monastère monastère na commune nini précisément na commune na Monga Fula quartier nini quartier Kindele tenu toyeba mpe bino awa na quartier Kindele po Kindele eza monene noki eza Kindele 1 bino awa na quartier Kindele 1 ba difficulté ni boza nango awa na kati ya quartier na bino tona difficulté ya courant tona difficulté ya mai bana pe baotanga école orphelin koto ezate donc mai pasi ba mabulu kaka pompe ezate régime des okutu koto ekomanga te en plus banzela ba mabulu ebele courant nanu sinel basali befort na ndenge na bango babelisi courant en plus sinel akomo futa bango sous fartir mais bato basali befort na ndenge na bango sinel azwaki courage yemo ya awate biso mo tosali befort na biso papa donc l'état tel la biso makambo yo tozo souffrir makasi nzela kutu donc mabulu
Donc, courant passé, donc, gouvernement sur la solution. Parce que boy tozo kokate. Donc tu ba ko sali mbula boni zo ya te koto. Ko sali mibubo. Et sali donc dans ko loba, o za nouvelle cité méthode. Donc ko sata ba to cité koto là ba 2011 banda cité comme koto ya. Donc de 2011 courir au kota donc une année kaka. Une année kaka. Courir koto. Siko yo par rapport à pas mai. Mai aba pompe ezali, ba pompe ezali te, ezaka ba mabululu. Donc toto kaka ba to vivaka ba mabulu, donc to yebi couleur à pompe a te. Ba mabulu emsu forage ka to koza na forage koto zaka moko. Koto yo donc to za na souffrance makasi papa. L'état sur la biso solution parce que c'est dans quartier sika population c'est belé. So déjà signal la biso biso soki d'ato dépasser 100 ba courant gratuit. Mais ti siko yo ba tia te biso mo to sel be fond na ndenge na biso pe courant et ça na banda ko nyoso te banda ko compter ba to baza na mbongo. Courant pe en plus pour que national pour la procédure rebelle. Donc ce qu'on a la moins de 50 $ au courant nationalité. Oh. Oui. Moins de 50 $ au courant nationalité donc on souffrir. Alors là on y au senga na mokonza mboka pour le programme na 100 jours ndeti ayo comité rappeler un peu loi qui papa mokonza mboka a programme na 100 jours comité pour programme pas 100 jours comme message. Eh biso tuzaka gouvernement azula biso solution parce que biso tout le monde amaka mongo qui déjà bientôt ni pe a pe biso to sentir ngo. Tout le monde aka hier kuna bato baza bien bazo sepela bona boye. Courant bien makamususu babongisa ba mai me koto biso komate. Mokonza mboka sur la biso solution donc dans la souffrance à makasi. Dans la souffrance à makasi ma vraiment. Merci beaucoup. Merci. Maman mbote na yo? Mbote papa. Maman tu écoutes la bino, yebsana bandi balandi bazolano de partout awa toza wapi. Toza na commune à Monga Fula. Na quartier Kindele 1 précisément na Kindibula. Maman awa ba difficulté ni bozana ngo précisément. Ba difficulté toza na ngo premièrement ba école officielle ezate. Dans l'école à l'état. Ezate. Mai banzela soki mbule beti mai likolo ekote la biso mingi canalisation ezate. Alors il faut bataler la biso likambo yo. Nto yeba awa pe ba pompe ya régie de Zali. Ba pompe ezali te ekota nanti. Awa ba cheka forage mutu moko atie liboso boye mususu bazo tia boye. Donc na quartier o bozana na des forages. Forage moko mususu ezana nu utilisable te bazo utiliser yango te. Ndakanisi basilisi yango nanu te moko kako mona bato batonda ka banda 5 heures. Moko ngoza koteni. Eza koteni. Moko eza so eleki moi entrée zaab. Bazo tia wana mais oyo bazo salela eza liboso bo. Boutique yango bo. D'accord, merci beaucoup maman. OK, merci papa. Bosa nango koto. Tozala difsa mutuka. Mituke kotaka te. To mama basama tembele na mutu. Tina rompo ngaba. Tato mema bakilo oto koma pe kuna na rompe ba panza biso mato teka bien zate si tu basoda ba nyoko la biso pesa ba desa bisila ko teka les zate zoza mutelanga no lukana babala bala na ba veni to ke teka donc mettre mbile oyo otina wana sekuna na sera kindibula na nini kindele na uti na ngokuna na kindele ti na okoma ti na rompe na keko tekela kuna wenze zate so mupigu moko combien ni matembele vous mupigu moko 500 300 yango wana kaka na sana ngona loba donc koto besoin difficulté pe nzela donc bokota makolo ya nzela makolo ti rompe banana kindele ti rompe ngaba makolo transport pass otali caméra osenga na gouvernement ni na mokonza mboka en tout cas na sengi papa la biso penza kansela biso kotoyo tolingi mituke kotaka na libulu oyo kotoyo abasala tu penza bongisango kana pasi penza aizala mai wana pasi bakura pe pasi kaka. Merci beaucoup. Maman mbote na yo? Mbote papa. Maman awa tozali. Awa tozali na Kindele na quartier Kindibula. Na commune ni? Toza na commune ya Monga Fula. Maman tu ntoyeba un peu awa ba difficulté ni boza nango na quartier Kindibula. Papa biso toza na difficulté mingi ya mai ezali pasi surtout na elangande toza ko souffrir. Il faut que kotoka ba mai kuna na se ba mai liziba ya salité. Donc toza na difficulté ya mai. Toza na posa vraiment batela biso likambo ya mai na quartier o. Donc on est bien.
courant ezali pasi délesage to ba courant batieli biso ya ndambu ndambu tellement molili pe ezali to komi ko remarquer miyibi ba komi ko kotela biso po molili ezali ba courant o biso moto sali effort na ndenge na biso to tie mo ba poto moko poto talaka mais mo ba poto wana papa lelo lobi ba pesi biso courant tala matisa kuna likolo courant faible to ko utiliser en talanga za ba machine électrique moyena utiliser ngo ezate nazo sala kana machine maboko. Alors maman et soko ezana eloko senga pa ba konza mboka mimi na gouvernement bisika oyebisa bango nini tozo yebisa papa Fati atale la biso na quartier au surtout likambu ya mai mai nde vraiment batie la biso mai basali forage moko musika kuna na likolo poto kende kuna to kitabwe tozo souffrir tala batu na kati ya forage batale la biso makambu ya mai et puis nzela oyo ezali nzela moko ezokende bweti na monastère kuna soki pe batieli biso goudron awa ekozala bien po et permettre biso to le kaka bien po ba wewa balingi ko leka nzela oyo te soki oyebisi bango bokota na nzela ya monastère baboyi balobi kuna zelo ezali mingi tokoleka te mais soki batieli biso prince boye tokozala na facilité tokendaka boye tozongaka boye papa Fati vomatale la biso likambo papa. Merci maman. Zota mwana zwa fwenye. Mabia milango. Ozotu na mabo kwa ba tu otala ate. Papa, bote. Papa, tomoni awa na quartier Kindele, tomoni installation ba machine oyo ezali pona nini? Eza machine à forage. Eza foreuse ya muke parce que za wa minena wa muke suite à quartier. Accessibilité ya mituka eza bien te pona camion gré mais ma oya minene yango ke na sala na oya muke kotondi. Alors forage utilité na motani ba ndeko balandi bazola ndoko baye ba bien forage utilité na motani. Forage eza to ke no luka mai na sama belele. Bon, les quartiers Oyo, Régie des eaux, Régimbula côté Régie des eaux, les côté côté. Alors, en particulier à ces pays, ça forage et pas naïe, bah le retour à Mayamboula. Et où tu connais que na Mayamboula, moi d'être à Béni du sauteur au sel et forage pour la maille. Là, c'est pas sur la population. Forage à maille, et du saramaï pire ou bien du saramaï, mais auto bâtir la question sur la carte. Forage à maille, du saramaï à pire. Na peu cet exemple eza source ya se ya mabele eza au souterrain mais pour la qualité peu comme sa qualité ya mai bien to senga ratango mai ezobima to tie pe batuka to tout pour traiter yango pour mai ezala kitoko makasi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bando balandi club.com to komina suka ya émission ya lelo to laxibino bongo quartier Kindele 1 na vallée de la Funa place au wapi population azana difficulté makasi ya mai pe ya courant boyo kibino moko malwa population na micro na biso ya club.com. En tout cas restez branchés parce que to bandis ko système ya laxibino Kinshasa mobimba l'autre photo zala ki bona ki monza l'autre abongo na quartier Kindele 1 to laxibino ba difficulté population lobby bo moni ndenge ba bilange salema bo moni ndenge nzeli za te po ma biloko banda a ti on prenga ba place sous
NZP ezati population abetimbela na mokonda mboka qui programme aussi à 100 jours comme appelé dans quartier OT pour on peut pas vivre un peu le quoi ba congolais nyoso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance na chaîne abinoclub.com. En toi restez branché parce que suite les amours et belé to la sabino Selemba to la sabino Makala to la sabino Bumbu to la sabino Kingasani place nyoso wana to kita pour la sabino difficulté population peut place onzela ezali malongate. Merci beaucoup na Marquis Nassima caméra, merci de la nation, merci à Pichu Mangaya, pourquoi pas à Berger Junior et à vous nos très chers abonnés de club.com. Restez branchés. Quant à moi je vous dis un grand merci, bye, à la prochaine.